La Cour constitutionnelle de la presse congolaise moderne siège en matière des actualités qui dominent de la ville de province de Kinshasa et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. L'audience publique d'aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, sera toujours présidée par moi-même, Peggy Ntsassa, le terminateur de la presse congolaise moderne, juge président de la Cour constitutionnelle de la presse, comme je l'ai dit toujours dans toutes les émissions que je présente, que mon émission est une émission compensaire plus à la langue vernaculaire, pas seulement pour la meilleure compréhension, mais c'est parce que les Kinois et les Congolais de la diaspora, ainsi que tout le peuple congolais, même ceux qui sont à Brazzaville, aiment beaucoup le parler Kinois ou les Lingala facile, comme on le dit toujours, parce qu'il y a des mamans et des papas et le petit peuple qui aime beaucoup que Peggy Ntsassa, monsieur le juge, puisse se conserver à la langue vernaculaire, aussi pour la meilleure compréhension, aussi pour la communication des proximités. Une fois de plus, saluer tes populus, comme on le dit toujours en latin. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 janvier 2024. Kinshasa, Brazzaville, Mokimoto, la Peggy Ntsassa, le serviteur Nabino, les autres années, c'est moi représenté les Bino, enquête et magazine, écho de la semaine, il y a les lots, pour nous, actualité, puis activité, ou quand il y a une semaine, oui, que semaine, ils qui fortement coincé, puis actualité, ils qui exigeaient surtout le plus investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo, Azala qui investit officiellement Mokoloya samedi 20 janvier 2024. Les cas qui n'engagent pas dans reportage, il y a un reporter Nabiso Iris Ntoto. Depuis Congo ezala Congo, prestation de serment Yaboye, Tomonana noté, chef de l'État, Kobandananda Konaye, ti kokoma na palais du peuple, bato bazalaki kolanda yango en direct. Population batondaki na banzela nyonso oyo cortège ya mokonzi ya mboka elekaki pona kolakisa na mokili mobimba ete bango nde bavotaki ye. Tomonaki lisusu ba délégation ya ndenge na ndenge ya ba chef d'état ya ba pays mingi ya Afrique pe ba délégation oyo eutaki na monde entier. Population congolaise bayambaki bapaya kitoko makasi kaka ndenge bozali komona bilili. Ebongo stade des martyrs ezalaki nde plein ya krake esika ya kotia lokolo kutu ezalaki te. Animation esimbamaki na pasteur Moïse Mbiye kokota ya mokonzi ya mboka ekamwisaki bato nyonso po cortège oyo ayaki nango liboso echangeaki. Tomonaki ba cheval pene ya jeep oyo mokonzi ya mboka Faci Beton azalaki kotambola nango. Tango akotaki na stade, population batondisamaki na esengo ya kobeta maboko ya koyemba pe na kobelela Faci Beton de mokonzi. Après kokita ya président de la République Félix Tshisekedi, fanfare ya garde présidentielle et betaki hymne national na sima mokonzi apasaki ba troupe en revue avant kokende ko rejoindre place présidentielle. Sima kope moment moke ba discours ya ndenge na ndenge esalemaki avant batika esika na 9 confessions religieuses pona kobondela. Ba chef ya ba confession religieuse moto na moto asambelaki na ndenge bango babelelaka Nzambe. Na sima protocole d'état abengaki ba juge ya cour constitutionnelle pona audience solennelle. Après installation ya ba juge, ba salaki appel na président Eli pona prestation ya serment. Extrait de rôle etangamaki président ya cour constitutionnelle azwaki maloba avant atika place na président Eli Félix Tshisekedi à la pandai liboso ya ba juge. Moi, monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine,
de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Sima kosilisa ko prêter serment, président Eli Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine a salaki premier discours na ye ya deuxième mandat. Oyo a ciblaki bongo 6 objectifs: co-créer plus d'emplois, co-protéger pouvoir d'achat ba ménage, co-assurer sécurité de la population na ba bien na bango. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Félicitations mingi na ba service nyonso oyo et salaki musala na stade de martyr na occasion ya prestation ya serment mokonzi mboka po ko banda ebandeli ya manifestation tina suka ata incident moko te esalemi po batu bayaki na bachombo na basaki na bango bazongaki na yango na kimia. Po na mokonzi mboka toko souhaite ye bon mandat kasi tosengi na ye a corriger ba erreur oyo a reconnaîtaki. Ototikala kaka kuna na stade de martyr wapi pa esika investiture chef de l'état ezalaki mwana mboka David Matali Kibala teko munia wa rouge grand chef coutumier oyo a représentaki ba kinois na ba umbu nyonso na ba teke umbu dans le cadre toujours ya kupesa pouvoir pe symbole coutumier et pa mokonzi mboka na compte ya ville ya Kinshasa boza komona en illustration tango bavanda ki bango nyonso ba chef coutumier et puis tango babenga ki bango bakini ko pesa mokonzi mboka muka koswa et puis chaque chef coutumier amaki symbole na bango ya mboka David Matali Kibala représentant ville ya Kinshasa pe asola na mokonzi mboka tokozwa ba détail na ngwa long et à large tango toko sala na émission spéciale ebisa biso asola ni na mokonzi mboka l'intérêt ya ville province ya Kinshasa kaka kuna na stade de martyr et c'est la grand chef coutumier Titi Espoir Kwangila Lele sa majesté ou représentant qui va chef coutumier sur Congo central ou azalaki pe na OSIKA asolaki na mokonzi mboka pe alobaki boye na micro oyo ya Pegin Sasa na Gontrabunga pour alobaki makambo ebele par rapport à musala oyo asalaki pe durant campagne chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, boulanda reportage au ya Gontrabunga. Monsieur Joël, merci beaucoup. Na merci na no Nzambi le tout puissant. Ya mibale na pesi merci na chef d'État Fatih Beton pour la deuxième quelqu'un na ya autrezwa. Bon, et donc on a pesi merci ma casse ba tebele ba sena ki ba sa la campagne chef de Congo central. Plus de 50 quelques
liste ya suka ke pa na emoko a trier bato ba triaki bon o bazaki na liste te bazaka ba Congo pe ba na Congo central mais ngai na bimaki comme na compte ya ba chef coutumier Congo central ezaka province ba opposant mais na charge a pesa ngai na unité de territoire les 366 coutumiers les 9000 quelques villages na ba chef de village na ba makumu na convaincre bango na pouvoir le chef d'état pesa ngai to voter to le loko ba ya ba Congo central loko ba opposant to voter massivement 90% na Congo central to pesi chef d'état c'est pour cela à toyer ko sala équivalent à biso de sala mo sala le bi cordon to za la kisasa j'espère chef ya mabiso pour te évaluer mo sala to sali na côté ba chef pour na Congo central ngande numéro 1 na président province tabiso ya wana to za la kisasa wa bon moni na 1960 so ba université baza kebele mais devant l'indépendance te moni loko chef asali tout banda ba président de semaine e banda na ne salamate omoni même moko wa beji tango ayaka wa agizaki biso de laksaki ba limite ya mboka na biso biso yango Congo eza monene batusu ba kosa makate beji utakomisa ki Congo monene négatif biso moto yebisaki ba limite biso za boye to zaka ne na coordinateur na biso ba o bandeko na biso za boye to za boye laksa ba limite c'est pour cela chef a songé na biso to ya to sala longo to sunga ye o bandimi ba yidi baza trop ba américain ba panza mboka na biso ba français ba panza mboka na biso biso yebise ba kopanza ngote to zuye to chesika to etika biso to chaka ba konzi na biso ne to vivre na coutume na biso ndenge roi belge akutela biso ndenge wana facha zana azana maya ko ngolo soko simbi akei akomi pigeon bwaki libanga sote okoka ete ti akosala susu na sengi pa nzambe ilo sacré ezalo emisiyeni na Afrique du Sud poto tala nana otina mboka parce que ngo ki bazubunda so tali ba descendant na bango bazaba paya alors bota ba ki ba transfert na ba province bango yaki ko soma pour ki Congo ko ba ko ya mbongo ba soma chef coutumier ba pays mususu ba kote na mboka na ngai le biso to ba original ya to yamba roi belge so ko yamba roi belge na coutume na groupement na yo ozankumu te omoni même à salle nzambe biso to pesi bisika bakoro ba église chef à ça qui nini tant que yé les 26 provinces à loger biso quelque part to sali ba servir biso avant que ne pas naie et puis yebi mbile ko beta te nano na Congo nano biso chef d'état ba ya na président de sermaté mais no bomona kango en vous na biso moto tina ki ba ya batwana chef a dit ça les servir continuer parce que ayebi coutume nde coutume yemebo papa na ye azaki premier ministre intérieur ayebi coutume nini yangwana deuxième mandat to pesi akosala kitoko akonoa projet ya 145 territoires ici là tout le monde va développer comme trop parce que les autres l'équipe n'amboga na sengi ba occidentaux batika biso kimia na ba américain batika biso kimia to évoluer ba na porte ouverte ba ko négocier oui ce qui ba monique c'est ça c'est trop bon pas besoin de 30 ba 70 ba te ko bomba bato ndeni za matière première de makila ba téléphone to sim de makila kitoko te mindele nini mindele mususu ngana leki bona mayele mindele mususu ngana leki bona sage tokena mukila poto to bonde ba vivaka kuna mais pona baza développer ngo kuma bongo baba mukabisi bona matière première na biso yango papa journaliste message mukonza mboka ekomela ye atika biso te si ngana Congo central a raisonné là pourquoi pas naza tozo poste à primature pas te voter massivement province ne peut voter chef 98% bis Congo central et ça bongo pe na ba mozali ya chef na ye moko il est prêt stabiliser à te na Congo central pour tout mettre primature na biso bana ka tozo ka primature te mais pour toi qui dans tête ya pays papa Kasuba Kenda on a même qui na Kasavu mamuto soni na mezole yango pe salemi yango pe na chef na tête ya de serment chef na sali musana on loba ki je compte sur toi sala musada sali musana ngai sikoyo to sendi na Congo central primature que un vrai chef ba yokanaka na ba collègue na ye moni même vous allez il les 26 provinces, au son moni mutabi c'est des ordres de Bankumu, avec le chef fouté. Chef fouté c'est un avocat. Avocat va yokana ba yokana. Chef fouté c'est un sango. Ba sango ba yokana ba yokana. Parce que moi ba sang prière Bankumu zami. Ya ike ni soma ya no ku mais to yine na pora nini. Ni soma wana yoka kango. Nana yoka kango.
toloka na kabiso oya yini moninga na chef coutumier azane kumote merci nano ba collègue ya république mobimba na mosato sali esimbi bon mingi Congo central mingi suso ville boma nga Ukraine na sori na bukonzi donc nazana sengo ndenge na boma na zu des députés nationaux mama nyongo nswami na longo na moko na lukula za la opté oza kiwa na rosala lukula na boma parce que vivaka na boma na ba faire na boma mais na chef na lukula alors to sala soki ba publier ba opté to sala na sala audience pas mo konzamboka to bima pona le ba ba vie de boma pour c'est trop au boma te voter massivement ezaka ville ba opposant to voter fati massivement alors ça bon ça c'est pour boma noni na ba bele na ezu changer na fati alors na conseil ministre na boy ko sana miyibi na bato lokuta ba yiba machine à voter donc makambo zo ya ebele ba okangama surtout na c'est vrai d'ici na moyibi ezalaki te bon ba ni to yeba na des liste so ke bini mais na ndimite na tambulaki na zoti rapport village par village groupement moyibi salamaki na tambulaki pedi na sali musala bamunoso balo balakini ngai na sali musala na bosse ni kutu chef na direct cordon wa meso na confiance apesa ngai wana ko ndi boya ngote bien sûr makamba finance daki me bulu pour la vérité jusque là makamba campagne chef la finance daki me bulu mais odo alobi toza akinya akotala ngo biso kiyomba loba kama bembe kenda kama kambe kenda kate mais chef na nga direct c'est mon chef c'est lui qui a mené mon nom chez le chef pour la confirmation des coordonnées des chefs d'État pour faire la campagne des chefs d'État c'est mon chef. Mon monsieur, il est député national. Moi, je serai député opté provincial. Alors, on a besoin là, on a besoin de tout ça, le longo. Surtout les 4 sénateurs, on met Fafan Sabiso. Surtout pour le gouverneur, on met Fafan Sabiso. Na loma na kala ke monanse na ke monanse na zali. On vous ça le matin, on parle de la nation. Ah, Peggy. Moi, je suis journaliste, il y a un bété à bandeli. Na 1960, sur l'université, mais ça qui est belé, mais que soit indépendance, on m'a opposé à Zouakité. Bozela, 5 ans de belete, à côté de 2019, déjà 2024 salami. Bozela, na 28, il y a aussi qu'il y a que paiement. À comme les sénateurs en vie pour la raïs. Hein? Parce que moi, je suis autre mésaté. Alors, Bozela, mais on a 5 ans, il est sacré, il y a beaucoup. On dit ça doit faire, il y a une sacré, la 2028. Parce que nous avons fait l'erreur, pour voir qu'il y a pas. Ah, pas ces zones. Nous avons fait ça pendant 10 ans, et que maille. Nous avons chef de Bassali, et que maille. Nous avons Bassali en Bassali, et que maille. Donc, comme ça, il y a un sacré, il y a fille d'ici. Il y a un saigné, pour ma politique, pour ma université, pour ma français, Milaï. Ok? Pourquoi biso na sengi susu ba kose 4 langue nyonso na bana privé batangaka ndenge ba Rwanda batangisa bana bango ke ndama bengo za Congo koni bongo donc ministre wa ko bima na bana classe donc a changer ça les réformes ona batangisa bana mboka ba limite na biso bintu zobunda ebili na likolo zobunda te bon ba Rwanda bazotangisa bana ke ndambo 3 provinces ya Kivu eza bango na mbula nini na mukolo nini mais na fese ya Wabesh azom saki kaka mais talo bino mboka na ye ke aba bena Congo ezate tous les 26 provinces ozaki dobi na stade moite nous que ma belle za kumu eza ba Rwanda ezate eza ya biso papa fashi umela nzamba pambre la yo sala musa papa so sage pour na nini oyebi ko le kanga au premier informateur sambro que za yo bo biso ve na butu biso bona moyi bino mais biko to kika yote mukiyombe mtuti basi Congo Central matondo basi beto ndinga tikiyombe kasa mutiyema tuta yiwa donc tombe rifumuti abu vote ni fumu massivement lubo tu dévoque que Congo Central province ba opposa donc to yindo ni là sur to lutte des députés ka te va na primature to kata la beto yiba ngotove kata beto lundu lati ngombe tale ya ngoma kazi kasa mvubu bebi bisalo fait de mission ici
Miguel, vous avez tout là. Mais moi, je vais tourner là. Il faut motiver le mobile parce que c'est un il est casse un bout. Il y a il fait vite traiter du film. La scène à ça le bancumo en ATC casse un bout. Nous dans ça sur le chef de quand vous traitez donc vous mon kaka ba neve na biso ba lu ba toye bani depuis de utana Congo dans trotila. Na emission bien mutu azingera chef kaza kumuke. Vous connaissez le mutu le ba ko ko kambala mo côté. Na emission so moni chef de linga baninga na ite ba chef de donc atala base na ye. Bon tu nous sommes là yo. Vous devez se retrouver là yo. Mon père makanga ngote. Tant ba no makibiso présent comme le chef coutumier. 300 tonnes de produits comme la Bible dans la Congo. Là c'est la campagne à chef d'État. Alors, va quand on peut péter à ta au salon tu faut te jamais. Mais il y a tranquille non. Mais ça on regarde la place on a là que nazi va tranquille pas ni. Nazi l'ami de chef. Là va tranquille pas ni. Bon. C'est l'ami de chef. Bon nous monde na na Mwanda. Tena kitu na vya pas nani. Et pas na ngaiko. Na si nini? Nani même na 29 na mozole ya Congo. Ça ça vous. Nani non? Alors, nani na tranquille. Tranquille na nini? Le pouvoir est mort hier. Il tient le pouvoir là. Quand vous allez à Genève, après ça qui bonne chance à Fayou non. Le but au monde que Fayou a dû douter. Fayou qui a douté. A douté. Tu vas nous donner scientifique. Bah ta partie là va j'ai ça de scientifique. Vous allez nous donner scientifique. Il y a gâteau pour ton intérêt. C'est moi je sais Magamunion sur le bas pour la Fachi et Salami. Magamunion sur le Mexico. Fachi ana Mwanda. Yo yambi. Voilà puis ils ont l'air yo moko. Papa, Fati, papa n'a tika mbongo te. Nous te lexi Fati na mbongo te. So que ezaka mbongo Fati à l'équipe présidente. Fati na moni place mo ta kabu na milliard, ba million. Fati atamboli na mupepe ya bana mbroka. To yebi ke papa etienne atia ki mbongo na ndako te pe panze be ba di ama be ba Fati a koti pouvoir eloko te. To kolia na biso. Asa nano. Netinga. On a fait ce Fati Pani. Parmi les 145 toits, 145 territoires, projet 145 territoires, on a bénéficié des écoles, na poste de santé. Bon, na location mine. Oui, on a tenu à la mission. Il peut mettre les campagnes macasse. Oui, Congolais nyonso. On a associé la service Mbokanaye, on a besoin de voter. Ce moni Congolais, azako rombo le bâtiment voter, azako douter, azako Congolais. Merci, ça moi je sais. Alors, tout à l'habit de Malasimisa Koya. Mais là, quand on a pas de bataille, lycée, na batu ya papa ministre de défense, MLC, bon, les hommes 20 ans, on va ça maille. Donc, quelque chose ça va yini na porte, va profiter. INC na MLC. Parce que moi, les affaires qui vont bien mon bon, pour 28 000 candidats, va nous 500. Pauvre Rabino, à Ponandeng Nini. Pauvre CG Kabou, à Ponandeng Nini. Ce n'est pas. Il y a Seigneur de Sei. Autant pour ça. Sei. Autant pour ça. Ok, vous savez, ma Kéline à la bala. Puis si mon papa dit dans le groupe de 5 minutes, donc on a cours constitutionnel. Si on dit il y a eu. La position, c'est là. Même dans les safs, dans la 2019. À ça, il y a eu des mémoires pour l'angoisse. Na mousse. Na cours constitutionnel. Il y a eu des gens qui ont fait ça. Donc, on a vu ça, Ezana. Vérité makasi bakole bapoya mutu moko te makambo lobaki na wa mesa ko ma député apesa chef de la campagne papa na loba va tout ma ponami na loba va tout ça na ya ko ma député pe na ko élire chef d'état massivement en tant que cordon na sala européen. C'est pour ça que nous avons fait na kata produit pour la côté ya bena ngai kuna to sele ko pour mbongo te ni ki bana na sali campagne ka bena la moko ya ngamo babio olembongo yo moko na yo mo chef na Mwanda olie yo moko yo aucun chef tina singini olie yo moko papa ozana biloko na lobby Fati alinga batelo ba vérité azumbongote on a campagne ba chef ba yebi la zumbongote mena kozwa do sele ko bolingo na sali poto ba yena ba ndeke ngani ni so sati na mboko ba ndeke bazwa na lote ko ndeke so ka zu pouvoir passe kaka donc passe na passe avec Paul Kakame o ya linga zo mboko na biso o azwa en otage o nanga azwa ndeko ne ba Rwanda ko sa misikile oui na pani parlement comme kitoko oh yo yebi ka dinga je zibo za bongo
Parlement, si vous avez et comme 100%, c'est le Parlement. Merci beaucoup, Sa Majesté. Alors, donc, on a vu dans la Simessa Roya, au moins Sa Majesté, en plein centre-ville, Zouate, jalousie, Sa Majesté a un succès. Et là, on peut connaître. Aux autres, n'importe quoi. Au Sa Majesté, c'est espoir parce que le chef de l'État, Fatih Beton, a la confiance à Sa Majesté, c'est espoir parce que, avec le serment, la vérité, pour nous aligner, il a accompagné le chef, pas pour l'argent. Pas pour l'argent, mais pour l'amour. Il y a un mot, et puis la promesse de ce Congo central. Deux belles polémiques. Même ça qui était, mon mère, elle dit, mon mère, à ça la mbogana. Ou même ça me chef de l'État. Elle dit, les Kaba, ah, c'est une bonne mboka. Alors, nous avons un baboun, c'est là. Nous avons un mess, nous avons un Congo. Nous avons un Congo baboun, c'est là. Ok, nous avons confiance, chef Nanga, Fatih Beton, nous avons un Salangay. Nous avons un pouvoir, nous pouvoir, merci. Merci beaucoup. Tout ce qui est en actualité, où il y a investisseur chef de l'État, Kondebele, Bayaki, Kasi, c'est là qui plaisir, na Mboka, comme papa Ochombe, Mwana Mwebara, na Mama Nguli, bazalaki na Oesika, Kongomani, Seplei Makasi, tango bamonaki, papa Ochombe, papa Denis Sassou Nguesso, Oyo, Atikaka, Bisote, Akutaki na Brazzaville, Ayaki, Akuto, Alali, Azali, parce qu'il y a deux chefs d'État qui vraiment pour nous ça amour et fidélité et collaboration autour entre Congo et Brazzaville na Congo na biso na Koriko tanga papa Ochombe te soki na pesi quand même merci te na ba to onyoso ba accompagner papa Ochombe to mona ki mama Koko Claudia Sassou oyo azalaki wana ikia motema ya Willy Etoka bazalaki wana pe na Oesika kasi sécurité toujours assurée, na professionnalisme nyonso et pas il y a mon colonel major Gimpela Oyo toujours ça fait plus de 35 ans ou 40 ans d'expérience il y a fidélité et loyauté et puis papa Ochombe azalaki toujours na pointe le colonel Gimpela que je salue, je l'aime beaucoup na mona été donc la répéter kasi je l'aime beaucoup na façon na ye ya kosala musala na mona azana école mobimba ba soldé belé ba gendarme ba policier ba militaire belé ba zoye comme modèle parce que akaba jeunesse na ye mobimba pona ko se sacrifier pona mboka na bitumba et puis pe ko batela mokonza mboka surtout ko tikala loyal et pas papa Ochombe et ça likamble mukete il faut nabetela ngo c'était je continue toujours mes investigations pour na koyeba Gimpela uta wapi asala nini parcours na ye pona et pe ça paie encouragement na jeunesse au bazio ko ça l'armée surtout en ce qui concerne ba rapprocher oyo Gimpela zali modèle oyo tika na pesa ba fleur et ska zali bon colonel Gimpela so zali ki civil nde ozala mo mission mais na banquette oyo ngana na sala to sala pe portrait na ye okoluka baninga na ye koyeba ndenge banda musala ki soda ndenge banda l'armée tout consorti les loyo azala toujours fidèle pe à garder loyauté na ye et pas ya mokonzi mboka Denis Sassou Nguesso papa Ochombe mwana Mwebara. Le président Sassou Nguesso de la République et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le fleuve est tranquille. Le fleuve est tranquille. Le président est ici. La ville est tranquille. Les deux rives sont tranquilles. Le fleuve est tranquille. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville représenté au sommet. Voilà le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Qui esquisse un sourire à chaque fois qu'il voit le président Denis Sassou Nguesso. Vous avez... Ligue des jeunes IDPS Congo central, ça qui déclaration politique Mouya Makasi dans le cadre Yako Tombola toujours au parti et puis surtout qu'on matissa parti à niveau Congo central reportage qui a Iris Ntoto c'est parti. Déclaration politique de la jeunesse de l'IDPS Congo central. Nous, jeunes de l'IDPS Congo central,
réunis ce jour à Kinshasa en vue de scruter l'actualité politique. Saluons l'atterrissage en douceur du processus électoral pour les élections présidentielles, législatives et municipales. En effet, notre gratitude va à l'endroit de la population du Congo central d'avoir voté massivement notre autorité de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République. Une première dans l'histoire politique de notre province qu'un président en fonction soit voté à plus de 95%. Nos chaleureuses et sincères félicitations à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire écrasante. Nous remercions la population du Congo central d'avoir aussi massivement voté les candidats de l'IDPS, car pour la toute première fois que l'IDPS obtienne 6 députés nationaux sur les 24 qui compte la province du Congo central. Nous pensons qu'à l'issue de la publication des résultats pour les législatives provinciales, l'IDPS aura plusieurs sièges suite à la campagne électorale réussie sous la direction de notre secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo. Nous demandons par ailleurs à toute la population du Congo central en général et en particulier la jeunesse de continuer à faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'IDPS. Pour le cas du fonctionnement de l'IDPS au Congo central, nous fustigeons avec la dernière énergie les tribalismes dont certains jeunes parmi nous sont victimes pour le simple fait qu'ils soient originaires d'autres provinces, bafouant ainsi tous les efforts qu'ils ont consentis tous les jours pour notre parti, et cela sous l'œil impuissant de certains responsables du parti au niveau de la province. Pour ce faire, nous prenons le secrétaire général Augustin Kabuya à témoin de cette situation. La jeunesse de l'IDPS Congo central reste très vigilante et attentive à l'élection du prochain gouverneur de la province du Congo central. Que vive le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'IDPS, fait à Kinshasa le 19 janvier 2024. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Jeunesse du Congo central, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé, béton, 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 Sonanzia, pique rouge, aigle. Tout ce qui est dans le Congo central, pour nous observer que Ligue des jeunes, il y a IDPS Congo central, bah, féliciter qui m'okondia moka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ndenge investiture, et le cas qui malamu pe organisation nyonso, et cas qui kitoko avec impact na idéologie, il reste tozalek na ina Gontrabunga. Message de remerciement de la jeunesse du Congo central IDPS. Nous, jeunes de l'IDPS Congo central, sommes très satisfaits de la bonne et magnifique organisation de ce jour, concentrée essentiellement à l'investiture de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons la présence de la délégation du président de la République, d'autres pays et celle du corps diplomatique et des organisations et organismes internationaux. À ces grands événements, et cela prouve à suffisance que la diplomatie congolaise sous Fachi Béton est au bon fixe. En outre, nous remercions le peuple congolais pour son amour manifesté envers le président de la République, car après l'avoir voté massivement, il vient de participer activement à la cérémonie de son investiture en remplissant le stade des martyrs. Nous remercions particulièrement les jeunes de l'UDPS Congo central qui se sont mobilisés comme un seul homme pour leur présence remarquable à cet événement historique. Cela témoigne l'amour et l'affection que les jeunes du Congo central ont envers le chef de l'État. Profitons de cette occasion. Nous souhaitons fructueux mandat à notre autorité de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son second mandat à la tête du pouvoir.
Vive le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vive la jeunesse de l'UDPS Congo Central. Fait à Kinshasa le 20 janvier 2024. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Jeunesse du Congo Central, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé, béton, 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 sur Nanzila, bit rouge, Bravo! Quand on a le stade des martyrs, l'investiture à chef de l'État, tout le monde qui présence remarquable à la fondation Bomboba Zali, directeur à protocole et chef de l'État, quand ces alliés ont créé une structure dans le donc on créé une fondation Bomboba, va sensibiliser plus de 3000 personnes qui batoni saki stade qui na ebele na bande ko mususi il des pes basangana qui mais fondation ezala qui on appena en unité parfaite pour représenter mon balati kombo il y a directeur Boba l'ambassadeur oyo asali musala kitoko photo féliciter protocole d'état mobimba na musala o basali mais tout un reportage oyo il reste tout opposé dans le cadre de la fondation Boba ndenge bazalaki pe na stade des martyrs. Investiture ya président de la République Félix Tshisekedi Fachi-Beton et Salemaki Kitoko avec impact na idéologie mokolo ya samedi 20 janvier 2024 na stade de martyr oyo ezalaki plein à craquer. Tomonaki ba délégation ebele ya ndenge na ndenge pe lisusu ba membre ya fondation Boba Inkombe Bob, structure ya ambassadeur Bob, directeur ya protocole ya chef de l'État, délégation ya FMB et kumbamaki na président na yango et Kabokonzo oyo amemaki ba membre ya FMB ya tout le 24 communes ya ville ya Kinshasa oyo ba yaki mobondo na stade de martyrs pour na koassister na prestation ya serment ya président de la République. Na suka ya ba cérémonie nyonso, président ya fondation Boba Inkombe Bob et Kabokonzo a profitaki na miko na biso po na ko féliciter ba Congolais oyo ba yaki ebele ko participer na événement haute en couleur oyo. On a remercié peuple congolais na oyo basalaki oyo ba monisi ki baza ba Congolais et pas ndeko na bango o prêter serment lobby. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des peuples congolais à comprendre que oyabiso yewana. Na remercier les membres de la FMB pour na tous les 24 communes de batondi sakilobi espace tozwaki pour la FMB. Pour tous se montrer que toza pour na toza na simafati. Na remercier pe mokonzi na musala sali lobby. En tout cas la kisaki biso qui était azapena oyabiso pemei na mokonzi mboka. Et là to bakisila va aider à les battre ko bana musala na ye à continuer. Biso FMB tozana simanaye na mokonza mboka Fati Beton. Félicitations na ba organisateur po organisation ya boye nanu tomona te pe lisusu longonya na service ya protocole ya présidence de la République po na professionnalisme. Ba membre ya fondation Boba Inkombe Bob ba souhaité fructueux mandat na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na 5 ans oyo population et pesiye o toloba kite. Enquête magazine école de la semaine nanga yimoko pegin tasa le serviteur nabino président ko consoler ya presse ya mboka nazali ko féliciter bande na biso ya CPC communicateur privé à chef de l'État basali musala kitoko ya visibilité na ko communiquer autrement CPC Dora CPC ozo kuma na mona mboka sneg oyo vraiment basali musala e mona ina misu ya bato pe mokonza mboka sepeli na oyo nyonso bande ya CPC basali bozo mona na administration visibilité basali qui propre et puis communication momoko ya ko relayer ba image ba reportage ou salami en tout cas courage nabino to chabino poids tous ensemble pour communiquer autrement pour accompagner la visibilité et la communication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enquête magazine écho de la semaine ça c'est le terminateur de la presse congolaise moderne journaliste d'investigation et juge président cour constitutionnel ya presse ya mboka nazali ko féliciter ba service ya sécurité nyonso o ba salaki mosala kitoko na événement monene investiture à chef de l'État surtout na
sécuriser bapaya koya na bango pe kozonga na bango incident mon côté stade tondaki toralité o mutabukani mutakoi to muta akufi peuple congolais elakisi ke balingaka chef de l'état mingi pe bomonaki ndenge sécurité basali musala bango kitoko elongo na ba service ya protocole d'état en tout cas dans l'ensemble organisation toujours mon mboka Serge merci beaucoup et pas aux allez au salut musala qui to le mon équipe mobimba pe to bobo ça raté clin d'œil na mon mboka Jésus Noël Cheke Jésus Noël Cheke oyo sali au moni organisation mais design ndenge basala musala somonika otali oyo touche Jésus Noël Cheke azangite awa sincère félicitations na yo Jésus Noël Cheke mwana ya mboka tika to féliciter ba nouveau député élu na biso ya mboka na biso seni aoti ko publier liste provisoire ya ba députés provinciaux municipaux en tout cas sincère félicitations na bino ba OP vous allez léser au monique ba tricher bino to vous imiter beaucoup de ça ba recours na bino en bonne et due forme qui vient ezala na bino bonne fête na bino nyonso na côté sport peut toza ko féliciter équipe nationale musala kitoko za kobunda bale sorbeta na kitoko na cadre ya CAN kasi oyo leki lelo esali biso pasi ndenge tolora na lo poto en tout cas na compte ya enquête et magazine écho de la semaine yangai moko opekinsa sa juge président constitutionnel ya mboka. Nous exprimons notre total soutien au capitaine de notre équipe nationale, Chancel Mbemba, qui fait face à des injures racistes lors de la rencontre sportive de la CAN, dirais-je, contre le Maroc cet après-midi. Donc, nous avons soutenir Chancel Mbemba ozali capitaine de l'équipe na biso na Union so bandeko na biso ya Maroc bazo kofinga bakoti ki raciste makasi kasi courage vraiment ezala na ye pe toza ko soutenir ye elongo na ba peuple congolais mobimba Chancel Mbemba capitaine de l'équipe nationale tokomi na suka enquête magazine na biso ya mokolo ya lelo topesa merci beaucoup na nzamba kila liko lancé aux alliés janvier non na janvier ezala mingi ba rétrospectif banini émission ni oyo kanaki on a né mais botalaka ba activité ebele et kangi ezo sengara to tila rabino pega bilo asika mais février tozo banda na ba innovation ebele bobi ke Pékin, c'est un journaliste ambicate, c'est un journaliste d'investigation, 23 ou 24e année, il y a expérience, il y a micro, nan pe to comité, to yekola, oyo aza makani sur pesa, pe ko benga ngai, abenga biso, nous allons toujours au cause là, ba suggestion, na ba critique, oyo nyonso bo comme la biso, merci beaucoup na ba chaîne partenaire na biso, merci beaucoup na mon réalisateur à vie Gontrabunga du Seigneur Umkasar avec 90%. Merci na Iris Toto. Merci beaucoup na Jires Ndedi à votre émission depuis quelque part. Merci na bana Matadi, bana Bomba na Mwanda, bana Brazzaville. Na Robo Salarate Kopesa. Merci beaucoup P. Merci beaucoup P. Vraiment na ba soutien oyo ya na ngai Syria Kobili motema ya mama na ngai Marina Ngeso. En tout cas, naza ingraté, maman nangai, Marina Ngeso, et puis grand frère nangai, Syria Kobili. Merci na Union sur Ozo Salaponale qui n'a eu le terminateur de la presse congolaise moderne. Donc, Bobo raté les boss fidèles, Fidos Ono, le pape, Kuna na le Vatican, Boni, Basango, il y a Franck Sport avec Mokonzi Nabiso, Azor Talabiso depuis quelque part, Tobo raté. Chico faire la main d'or. Papson Makundi depuis na mikili ya poto tobo sana raté Jean Pitsasa Papitsasa libota mobimba sasa nakobosa na minute. Merci beaucoup to PCP mbote na Christian Vimutuba azotala biso depuis quelque part ye alandaka mingi enquête magazine écho de la semaine tikanzambe azala na ye nzambe pe azala na grande sœur propre Anita Luamba Nguli oyazali molobeli pe mopandi sango na niveau ya chaîne nationale na RTNC ya nangai
Anita Luamba Nguli oyo nazopesa ba mbote ba bizu esika azali grande sœur propre oyo asunga biso pe encadre biso et pa ya boss de boss qui ba michitwa place oyo tozalaka na kala ye akoma na ye na chaîne nationale na RTNC tokobubu ça na répété kopesa ba bonne année na papa na biso qui ba michitwa na kobosa na raté trésor baka massivement sans oublier français qui bambi 9 mm quand la biso depuis quelque part na lingi na préciser le komoroboé comment na pegin ça c'est le terminateur de la presse l'hôtel de ville pour na oyamba gouverneur à l'intérim Jekoko Mulumba et ça la bino muté ma pas cité en dehors ya musala ya TV aux la journaliste je suis membre ya cellule ya communication ya hôtel de ville. En dehors ya kozala journaliste, mutu ako changer ngai petit ya ngobila azate. Mais dans le cadre de la continuité, ce qui lola elobi ke pegi zongela mosala. Je suis journaliste naboyi ko tsaba makambo ebele biso to sala. Pe to sala. Na auto salaka boti na biso tokoma plus loin la bengi moto nyonso na conscience professionnelle et ça la vraiment malamu on a le bien na glisser kaka en passant parce que toujours maîtriser matière. Merci beaucoup na maître Bambo pour na ba conseil. Merci beaucoup na honorable élu Yabana Changu, honorable Jango Imvunzi. La force du nombre, Robo Sanarabinoté. Merci beaucoup pour le conseil, na yo, secondaire spirituel, le prophète Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et Jacob, collaborateur direct qui est Jésus-Christ. Nakosu qui sa bété émission, aussi qui n'a remercié, Bassa Nanzabete, surtout na 9 confessions religieuses au Balaï na stade, Boumoua qui prière, et dimension, il y a Moutuna Moutoutan, Azo qui parole. En tout cas, ambassadeur Mangelesi, félicitations à yo, mais sa grandeur spirituelle, prophète Konde Polo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Tom Louyembo, et Kiti, abeti on a qui chinois, abeti na lingala français, boyoka qui prière au Kolo Pena à Kitaki, pour Yazali envoyé spécial Yankolo, merci beaucoup sa grandeur spirituelle, et sincère félicitations à Bino Nyonso. Bola kisi na mukili ke bino ne mutu bobatela mokonza mboka o mokonza mboka zali élu de Dieu azali mwana nzambe ne mutu atindela biso fachi beto mokontombolo le peuple mutu vota qui parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais talandenge stade tonda ki talandenge mabondeli na bino sala ki force pe mandat ya chef de l'état toko yo sala malamu ozala kimia nyonso mokonza mboka ye moko na discours na ye abeta kisete. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Tout tika toujours branché parce que tu la chaîne partenaire mais vous s'abonner massivement la chaîne YouTube Nabiso Congo Exclusivité TV. On a les chaînes il y a mon mboka pegin ça kuna bêtise à la raté kuna pe ba titre le kuta pe ba fente mavuba ezala raté. Soki nzambe azongité tokuta Nabino mbalasima ezakuya kasi honorable fidèle Bidier à Zaliko féliciter chef de l'État pour la deuxième mandat honorable fidèle Bidier Azali député élu kuna na ngambo ya Congo Brazzaville kuna et puis honorable Sirebina pe sous honorable Sirebina Azali ko féliciter mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mokwantombolo. Alors tout la branché pescoché audience public ya mokola lelo et ceux qui awa